nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisana ntango ekoki ameta alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyemama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota mbote lisusu mbote na bino balandi amenga makimbango télévision bana etata molimo sontu bana ya mama mwilu bino bayebongisana kolanda biso na mokili mobimba au travers chaîne na bino menga makimbango télévision bapi epai toyaka solo kongo kopanza sango mosusu te sango etataki mbango kotalisa bino misala na kati na lingomba na ye omokili mobimba ndenge tosinyalaki na bino na baeleme esili koleka tolakisaki na bino présence na biso awa mboka Brazzaville na ntina mosusu te na ntina kwa kopanza sango ya kopesa maboko na misala ya balata molimo sontu na ntintsani monene kasi awa boye tozwami kaka na kati ya ndako ya tata molimo sontu na kati ya plateau de 15 ans wapi epai bomoni solo bongo mituka esi etelemi elongo na komite ya fondation tataki mbangu nyonso bazwami awa na kati ya plateau makolo na biso ezali na nzela kokende bongo esika wapi mosala yanga na tata molimo sontu ezali kosalema kuna na unzulu butu moi menga makimbango ezali wana mpona koaccompagner œuvre ya tata mokonzi ya bule nde tomesana kolakisa na bino na baimage nzela na biso ndenge tokotambolaka mai tokokutanaka nango nini ekolekaka tokosengaka na bino butu moi ntango oyo oyambi sango oyo solo sala geste ya bolingo kobomba yango mpona yo moko te kabola na moninga tosabone totia bacommentaire ya kitoko tobwaka bafleur yango nde ekopesaka biso makasi bacommentaire ya kitoko ekopesaka biso makasi ya koyaka lisusu avec force pe détermination mpona kokota à fond kochasse baimage komemela bino yango na ndenge esengeli ndenge tolobi na bino ete tozali awa na kati ya paroisse elongo na bamembre ya fondation nde tokopusa na pembeni na bango papa cameraman papa solo na nsima ya kamera okwa kosunga biso topusa na pembeni ya bandeko na biso tomoni motuka ambulance ezali wana toakokende na yango toape na motuka oyo pick-up awa ezali yango tokotambola na yango pamba te délégation ezali mingi kasi papa na biso moko ya basali na kati ya fondation tataki mbangu azali mieux placé akotalisa na biso yango na ndenge nyonso solo bazali kolanda oyo bandeko na nzela emenga makimbango télévision na mokili mobimba bokotalisa na biso nani bozali na kati na fondation mpe kotalisa na biso délégation toali kokende mpona misala kuna ti kokoma mboka konzulu ezali boni caméra ya koluka bino. Merci beaucoup maman journaliste totondi bino nani na boye na bino pour se présenter comme on a papa de la carrière Jeddah na kati ya fondation Simon Kimbangu nazali chef de département ya planification projet et études pe naza chargé ya ba formation donc tozokobelema kokende kunzulu natina ete misala esalemaki kuna mpo ezali baprérogative na biso na kati ya fondation Simon Kimbangu natina coordination nationale ya projet wana yango ntango nyonso esengeli na biso tokendaka kosalaka bamise au point na misala oyo ezali kosalema kuna pamba te mokili mobimba se mobilize ke na ntina na batinsani oyo papa mokonzi ya bule ainitiaki mpona kobooste batravaux ya konzulu donc yango tozali kokende mpona ntina na misala. Merci beaucoup. Merci en tout cas.
Voilà, balanzamé na makimbango télévision ndenge totalisaki na bino mobembo na biso ezali kokoba ndenge bomonaki tolongwaki na paroisse tokoya malembe certes mobimba ya nzela bomonaki
balandi emenga makimbango télévision tozali wana elongo na bino kaka na kati ya nzela kotalisa lolenge kani tokoya uta tolongwaki kasi nano kaka tokomi te tolobaki à 2h tozwa kokoma kasi tokomi te mpona nini nzela toujours awa penza tovandi équipage bundi rien sika boye renfort esengami kuna na kunzulu lokola tokomi pene ya kunzulu renfort esengami soit ya tracteur ya tope deuxième jeep ilix oyo toalaki na yango esika etikalaki ekoka kolanda kasi ngai na bino toyebi ete molili ntango koyaka ndenge tokolelaka ntango nyonso lumière tant tokokendaka misika toka na difficulté ya lumière bino bokotalaka biso de partout sangoyo ekomelaka bino penza na motema soki nzambe asungi bokanisaka biso donc nde yango wana tosengi na bino bozala kaka wana toyebi te 18h ici ebetaki ya tokomi na 30 minutes mo ici ekoti molili epe bandi koyangela deja tozela tango nyonso renfort ekoya po ete ekoka kobimisa biso na oyo esika kasi ya koloba mingi ezali te totikala wana na nzela tikino tokokoma toyebi ete molili ekokoma deja kasi tokokoma na kunzulu ndenge toasiraki bino. Merci papa solo, papa caméraman na nsima ya caméra, merci na bino nyonso bolandaka biso to commenter ke ndenge bandeko bazavi bakolobaka to bokaka ba fleur ndenge kosala bakasi surtout bon encouragement na mobembo ya pasi boye kasi tozali elikia toujours. Merci beaucoup. Sema bondeli zame wapino akulongeza bino ekolekate kosalema bana banga omilengele nasengi bino bana sema bondeli zame wapino akulongeza bino. Kasi solo bana bobanga te longa solo bokolonga botia elikia na nzambe na bino obana bosunga sima te bokosepela obana bosunga sima te bokosepela na ebi etumba ejali makasi kasi solo bana bobanga te longa solo bokolonga botia elikia na nzambe na bino obana
makasi kasi solo bana bobanga te longa solo bokolonga botia elikia na nzambe na bino obana ebana bosunga simate bokosepela obana ebana bosunga simate bokosepela na ebi etuma ejali makasi kasi solo bana bobanga te longa solo bokolonga botia elikia na nzambe na bino obana ebana bosunga simate bokosepela obana ebana bosunga simate bokosepela. Kumboka kunzulu na ba mabibi nyonso esangani mingi ya kolobezali te bino meko bomoni lolenge kani nzela ezalaki kasi totikala wana tokosana bino lolenge nini butu awa na kunzulu ekolekaka matondo mingi. Taba mama balanzia minga makimbangu television wana tokomi bongo na deuxième partie na biso ya mobembo na biso awa okati ya mboka kunzulu esika wapi ya partie liboso totalisa bino nzela ndenge toyena ndenge tosili kokoma sika boyi tokoti na deuxième partie na biso tokosana bino butu na kunzulu ekolekaka lolenge boni wana tozali komona toali na centre esika wapi mama fao naliaka manioko na voyage liboso ntango aliaki manioko amelaki na sinda nde bomoni sika boye toyekoya na butu na biloko oyo bana tata molimo santo ya mokili mobimba bakopesaka tata nzambe maboko nzambe bandima kosalela yo na ngai kimbongise balobi moto na moto aponi domaine na ye to pe point na ye ya kopesa tata kimbango maboko yo kosala ntintsani yeba ete ya na bato bamindima komipesa mbeka bamikaba kokoto na kunzulu santo mpona kosala misala yeba peke ye na bato oyo bandimi kosala bapoli one bokomona bozali ebele oyo bosindikaki babiloko nyonso bokomona na mosika to mpe na pembeni bandeko na biso bazwi biloko na bango ekomi pamba te bango bakopesa tutaki bango maboko ifo bazala na bilamba na bango oyo ya propre ya mosala na oyo mpe bakolataka mokolo ya yenga mpo bakosambelaka kosala na kosambela nde wana tokokutana na responsable bamama bazali ya bozali ebele tokobandana nani bamama kia mbote kienu kunzulu mavivi
Voilà. Mama, nani azali? Nani akokommunike le micro ya menga makemba télévision? Mama. To bande bon, to keleka na moko. Mama okopesa biso kombo, tozali koleka na mokili mobimba bakolanda yo. Okopesa na biso kombo simba micro. Otalisi nani ozali awa tomoni bino moko kabola bilamba. Oloba na micro ya menga makemba télévision maloboko. Bon, na kombo tata mona pe mulimo santu. Ngai komo na ngai mama Eugénie. Nazali mama présidente na kati ya mboka oya Kunjulu pona Afki. Okay. Yango wana tovandi awa tozo kabla biloko na ba mama Afki bauti Brazzaville. Tozo kabla bilamba bakabula na biloko kolia nde simande tokoti na bilamba. Nde banda tokoti awa tosali mbula mobimba na 3 mois. Ah bon? Nde tozaka na kati ya Kunjulu pona misala ya papa Simo Kimbangu. Poto dans posa ete tolongisa misala na ye oya tideleke biso toloni bilona nyonso ezana na kati tozo continuer kolona tina lelo tozolona kaka mama mbula mobimba na 3 mois bouti kaka na Brazzaville to libanda ya Brazzaville biso touti na RDC touti Nkamba dirigeant Nkamba voilà une année 3 mois nde tosa awa na kati ya Kunjulu pona misala papa Simo Kimbangu ba mama esengo za makasi ya koyoka ba mbula ebele boye mbula déjà na ba mois ebele bosali mama message nini oyo kopesa na mokili mobimba na ba mama ya mokili mobimba o ba kolanda biso na nzela ya menga makimbangu télévision na ndenge otali yo mama wa makasi na nzoto koko sala pe makambo susu kasi otiki yango oyo inane na 3 mois omikangi na likambo ya tata Kimbangu ba kolanda biso na mokili mobimba na kombo tata mona pe mosantu na ba mama na ngai ya mokili mobimba biso tozali bana dirigeant Nkamba tokotaki awa une année 3 mois pona misala papa yango tozosenga na bino ba mama bino nyonso oyo pe amoni ke azana posa koya na Kunjulu aya ya kobakisa papa Simo Kimbangu maboko pona misala eza makasi misala eza ebele bato baza moke yango wana ba oyo pe ba mesengeli aza libre monike posa na ye pe aya awa bakoki koya baya ko bakisa pa Simo Kimbangu maboko biso to mipesi mbeka to sala ka eloko moko te to tsomaka te to tekaka te eloko moko te to mipesa pona nini to sala tata Nzambe koloso tata Molimo Santo pamba te ya lobi na seba weyi basalelaka Nzambe te basalaka mosala tangu yo ozali na bomoi yango wana biso pe to mipesi mbeka po ete tosala mosala na ye ba mama bobuka na te bino nyonso posa na biso tolongisa misala ya tata Nzambe awa na kati na Kunjulu biso nyonso to ukanga na liboke moko omone ke ozana okokite okamati biloko kolia okamati bilamba okamati ba mapapa biloko nyonso oyo esengeli mama akoki kosalela biso boyebi bo mama ndenge ezali savon biloko nyonso oyo ya bo mama nakanisi bobosani yango te bomemela biso yango botindela biso tozosa mosala tozwa biloko wana tokosalela yango botika biso boyete ba mama botika biso boyete bozala na biso pembeni boyokaka posa na biso ezali nini pote bino pe boyebaka biso tolingi nini ba mama bobukana te boya ko bakisa papa Simo Kimbangu maboko soki bomonike ngala kokite nazana mosala biloko ezali ongala tangeli bino bokoki kotindela biso ya malamu ya biloko mabete oyo biso tokoko sepla nango te pamba te biso pe toza bato tovandaki tosombaki mais tangu yo sombe eloko ya malamu tindela biso yango oyo mabe bwaka tumba yango ka tozalaki nango na lobi na bino na komba tata mwana pe Molimo Santo ngana azali mama présidente ya kati na mboka ya Kunjulu na Afki toza pe na makambo nyonso oyo biso tosalelaka na bo mama ezali merci beaucoup batata ba mama tango mama falo na kotelemaka kokotaka mpona mosala na Nzambe akotalisaka bino ba réalité akokendaka ntina fin fond kopuize atoli komona
mosala oyo ya makasi ya biloko oyo ekangamaki liboke moko tina mboka Brazzaville wo epai wapi directeur national nde akuki yango ekoyabwe na yoyo tindaki na mama Karo tindaki na biso nyeso tosanganaki liboke bakoli yango ekomi bandeko na biso bako bénéficier na biloko pamba te bako sana elanga ya yawe sengeli bazala lokola biso ndenge tozali pamba te biso to amosika tokokoka te tokokoko yete mingi na ba distance ba trajet kasi tango bandeko bamipesi mbeka ngai na otolata susi ya likambo yango banso lokola moto moko ndenge mama mwilo apesaki maboko epa ya eme tata Simo Kimbangu yango ba mama na yepe batikali simate bako sala mama kiambote mama miko ya menga makimbangu aliko yoka bino mama opesi kombo otalisi mosala monene na mokumba tongoni oka na kati na kopona bana baze bele bandeko pe baze beto biki bokosisa ngonga o te me bokopesa biso kaka mwangonga moke poto sola na kamera miko ya menga makimbangu otala no kamera a to yawa pona totika bilei na bilamba yango na tango oyo tozali kopona mosala oyo papa apesaka biso yango na 5 mois alobi mosala oyo ezali ya ba mama ya mokili mobimba e bongi bino boleisa kunzulu abetaka 7 makasi na likolo ya kunzulu soki bino boleisi kunzulu te na yebite ya solo yango wana monaka tango na tango motema na biso ebetaka soki tolekisi poso moko poso mibale ya misato tokomi kolenga tango mosusu tokolala 2 jours na plateau kaka bongo yango awa na tango oyo toza kopona mwa babilamba oyo bango basalaka bilanga po topesa tosalaki ya bapapa basi badwi ba veste na bango basi bake mais na tango oyo tokomo sala ya ba mama na komba tata mwana peli mosonto amen ndenge ka bomoninga na lati boye ngai nde mtu na lambaka awa na cuisine oyo nga kombo na nga mama Nzuzi na utaki angola nkamba tangu tokomi kuna mbela ya papa molimo mosantu toyeti kunzulu awa na kunzulu tosi tosali inane 4 mois biso bana ya dirigeant tosi tosali inane 4 mois toyaki pona misala ya kolona tolonaki loso tolonaki soja tolonaki madesu tolonaki nguba to pikolaki oya 2022 2023 sikoyo pe tozolona lisusu mais mikolo yo ngai naza awa na cuisine donc tosi tosali inane et 4 mois ba mama nyonso ya mokili mobimba oyo abengami kimbangiste uno kimbangiste ezopona te baya tosangana tosala musala oyo epesameli biso po ezali mapamboli na biso ezali bomengo na biso ezali pona biso nyonso na mokili mobimba ndenge kaka tata molimo mosantu alobaki ke akolesa mokili mobimba donc toya ebele ba mama musala eza munene pe eza makasi mais basali nde baza muke yango wana tozosenga na bino tobondeli bino mingi penza boya toza na posa na bino tosangana po tosala musala. Merci. Donc, dengo zomo na biso, premièrement tozana sengo po tozana mokonzi na biso awa. Mokonzi na biso ya fondation atali mabele o tozana ngo papa Armel tozana ele lo siko awa. Yango moni pe biso na mokoloka ya lelo bakabwe biso ba veste oyo pona ko sepla nango. Dengo zomo na biso awa eza mabele moko irreconnaissable te eza mabele moko reconnu na mokili mobimba. Eza mabele moko yebani yango babenga ngo kunzulu yango nde tata molimo santu papa Simo Kimbangu okiangani azotiela yango motema pona mokolo eza koya pona biso pe ba génération nyonso oyo eza kokita yango atindi biso na mboka kunzulu po ete tolongisa misala na imbuta na ngai Nzambe aboyi moto te Nzambe alingi na ye moto nyonso ozala catholique ozala protestant ozala na ba église keloko kuna Nzambe azosenga na biso il faut tozala na ye alingi biso aboye biso te quelque chose za satana yaka na mboka kunzulu yaka na kamba obongwana obando sala misana na tata molimo sat Nzambe aboyi moto te tosenga. Voilà maman Fallon na sili kozonga merci papa Solo na intérim osili kozwa oza lingomba tata mosala ya moto ezalaka te donc moto nyonso soki esengeli opesa makasi okopesa makasi po ezali lingomba ya tata tozali kokoba la nuit à Kunzulu butu na kati ya Kunzulu donc wana tokomona bandeko na biso bana elongo na baboti
ndenge to talisaka na bino na ba image ete ndenge to loba na bino butu moyi ete kunzulu na bato bamikaba bapesa maboko bamikaba na bango mpona kopesa tata Kimbangu maboko ndenge to ba mama ba osikoloba ete tongo ba oyo bazali dédié na kati na bilanga mama ozoko kima mpona nini ekasi katoliaka kaka na kunzulu bona kunzulu toliaka te voilà tongo ndenge ezalaka ke tongo bandeko balamuki bakie bilanga ndenge toyebi mboka nyonso ekozalaka lepokwa bazongi na mboka kolamba mama na biso azali awa kolamba ndenge kaka ekozalaka la guerre comme la guerre pamba te bango baye kopesa maboko epai tata Kimbangu donc wana tokomona mama mbote na yo mama milingi ezosona miso boyo pozalaki na zamba zwa micro mama okoloba te kasi okolamba ni biso toye kotala bino na kunzulu bino bokomi kokima biso na kamera bokoka tata Kimbangu soni to bokoka nani soni parce que mosala oyo eza ya biso te eza ye mosala ngana ya tata Kimbangu oyo tokolakisa na bana ye bana mokili mobimba bakomona mpe bana na ye oyo basi bakota na basali bambula basali basanza ebele mpona kopesa ye maboko okolamba nini mama nzungu ya tizana ok yo bozalaki na zamba okendaki na bilanga ndenge ka momesano ezaka okiti bilanga mpoka boye bolambi tolie boye osali mikolo boni to basanza boni na kunzulu to koti mama simba mikro ko ezoyokana malamu te nani salija une année na kunzulu outa wapi boye moto à Brazzaville volontaire à Brazzaville mama siko awa ozali liloba nini oyo kopesa na bandeko bajene mama lokola yo te toza na biso biawa tovanda awa tosasalaka misala tozobuna na misala ya tata Molimo Santu poke misala ekende liboso babosa na biso na mabondeli te batiaka biso ntango nyonso tu na mabondeli biso mpe tokotika bango na mabondeli te mingi mpe bako bakunzulu bato bakaza na kunzulu bakolia bien te nzala ekoti eske eza venza mbongo to mpeza minoko ya bato bande kotambusaka sango biso toliaka na biso nzala toujours ezangaka te ata na bandako na biso mpe nzala ezalaka na soki ozwi omoni olie soki emonani te mpe olaleka nzala eza momesolo na moki na biso me toliaka na biso matondo mingi mama merci na bino tala ndeti awa elenge mwasi akolia penda soso oyo ya mboka ya bio mama soso oyo ya bio ya formoli te na safu kuna otali mfundi epesinga na peti akolia na nzalo na tamboli nango nzela nyonso papa cameraman benano fufu wana nano kotala awa bio ezokoliama batatala bamama na kunzulu mama faloni chance akozalaka nango na kunzulu tu wana yaki ameli tizane na ye sinda bulukutu bio na manyoko anaye kokuta soso ya bio oyo biso tobengaka matambula na safu na fufu donc ezaka pa tata Kimbangu nde tokozwa yango merci bandeko na ngai merci beaucoup tokolakisa na bino butu na kunzulu nana esengo ya kozala à ciel ouvert à la belle étoile ne bayi lopoto bakolobaka bayili français bakolobaka tokotala butu sanza ndenge ekotaki tongo etani bino nyonso bokolandaka biso depuis kunzulu topesi bino bambote ebele ndenge natalisaki na bino toza na kunzulu fo tobénéficie na ambiance bonne humeur ya kunzulu contrairement na oyo minoko mibale misato ya mabebe oyo mipe bazwi na bango to mpona kobebisa likambo tata Kimbangu mpona kobundisa yave nzambe mpungu tulendo koloba ete kunzulu nzala ekoti koloba ete kunzulu misala ekosalema te koloba ete kunzulu eloko ezali te lokuta batata na bamama menga makimbangu na terrain mpona kosola na bandeko sikoyo toye mama mbote na yo papa mpe mbote na bino siko bino bozalaka na kunzulu nga na koloba te mpo nga naza na nga mopaya na ye kasi bino boye bobetela biso no lisolo awa na kunzulu ekolekanaka ndenge nini bokovivaka ndenge nini ekosalemaka ndenge nini tokobanda tokobanda voilà mbuta moto simba na micro
tozali koyoka biso nyonso matoi na biso eyoka awa biso na kunzulu awa biso na kunzulu tosalaka misala na papa Simo Kimbangu Kiangani atinda biso awa tosalaka misala na ye soki nde tosalaka misala na ye misala o tosalaka tolonaka baloso tolonaka banguba tolonaka basoya biloko nyonso bamanyoko nyonso oyo tolonaka yango po apesa biso lipamboli oyo kolesa mokili mobimba biloko oyo wana nde tolonaka yango oyo kolesa mokili mobimba. Merci. Merci mama. Ozongela biso na plateau. Awa tozde toyeka na kunzulu awa donc ambiance wana bezo toyeba ambiance po papa Kimbangu esika ali sango oyo d'une manière d'une autre atala peke menga makimbangu eyaki na molimo pe na bonzoto akoyoka kabasango awa esengo ya bana na kunzulu awa ndenge esika bazaleli ekoleka na ndenge nini kaka lelo po bomoni biso yango esengo ezali to ekozala kaboye butu moi zo no micro biso toza bien mama nanga toza na kunzulu tosala mosala papa toyepona kolona biloko kolona deja basoya masangu biloko ebele bambala awa lisusu tolingi tokota nini babutire ya songo nde tokende kosala lobi mosala eza ebele mama nanga mosala eza makasi tozosala tozovivre na biso bien tozolia topesi tata nzambe merci na bandeko bakolanda biso na mokili mobimba na bandeko bakolanda biso na mokili mobimba sango nini okokomisela bango bandeko baya tosala mosala papa baya tosala mosala sope topambwama elongo moko voilà eyokani nzunga pondo esikisi yo mama ye nango na mopanzi matondo na biso banda toyaki mosala na mosala tolingi tokokisa 2 mois so tokomi le 8 tokokisi 2 mois mama bino bouti wapi boye so touti toza grande chorale de dirigeant ya Kamba. Okay. Merci. Tobundi na kolona somo touti kosisa 22 hectares awa ya manyoko sikoyo tozosala mususu kokata kuna ya manyoko tokei to katikati yango ali tokotisi na mabele 22 hectares lelo lisusu tobandi mususu vraiment apena mwina nzungu na yo apondo awaseke somo lekutaki nga na zoli ya pondu bio penza ezanga kibi ezanga eloko donc bio oyo pondu oyo nde ezalaka na vitamine kombo nango litutula ezanga mafuta eza bien litutula ezanga mafuta ndezo ozoyo kelengi nde ozolia nde mabundi ezoya fa papa oye matondo mingi totoni bino botondi voilà tosali na esengo biso baye oyo tondima komipesa mbeka mpona kopesa tata Kimbangu maboko ata na pasi ata na bisengo ata na pasi ata na bisengo nde yango wana ezalaki butu na biso voilà moto na kunzulu ekufaka te ndenge mama fana na ye boye pondu wana nabosani kombo nango litutula akolia litutula na ye na soso matambula na ye ale na fufu kia mbote kieto mbote tose ebele kasi toye na mama mbote na yo mbote mingi mama bama babengi na kombo nani babengaka ngai na kombo ya mama Sifa Brigitte. Mama Sifa Brigitte na kati ya kunzulu asali mikolo boni pa azali nani mosala na nini akosala na kati na kunzulu mama Sifa Brigitte na kunzulu nasali 1 mois 1 mois na 1 mois et demi po toye kasi koyo bana dirigeant. Okay. Ay musala na ngai awa nazo lamba naza protocole toza awa équipe bato 10 tozo lamba awa. Donc bana dirigeant ba okende misala biso tozo tikala pona kolambela bango nde musala tozo sala. To mama Sifa nda otala mabumu na biso nyonso nde to yeba. Ingeta. Mama bakolanda biso na mokili mobimba ingeta bayebi ete butu lelo mama falo na kutami na kunzulu na emo yo sali est-ce que otalisa na biso penza
lolenge nini boko vivaka to pe message nini okopesa na bamama ya mokili mobimba to pe na sango bato bakomema pe sango na ndenge esengeli te na ndenge elongo bani te mpo na kunzulu oyo bino botiki bandako boye kopesa tata Kimbangu maboko. Biso en tout cas eza bien awa toyaki na kunzulu soki moto aza na mayele te akoki koyeba makambo ya kunzulu te. Biso toye na kunzulu toteami na papa Molimo Santo na kati ya mitema na biso ke kunzulu oyo nde ekolesa mokili mobimba. Yango tomoni ke totika makambo nyonso bana mibali bakoko to sabote bango toye kaka awa komipesa to nzoto na biso na milimo na biso nyonso totie na maboko ya papa Molimo Santo pe topesi ye maboko tokolemba te ata 10 ans tokozala awa tozana esika okende te. En tout cas tozoloba na baninga bandeko na biso soki boyoka kaka kunzulu awa makambo ezali awa verite ezali makambo nyonso ya Nzambe awa nde ebandaki baya tozala ebele topesa papa maboko po papa aza riche aza na bilanga ebele biloko ebele awa na kunzulu biso tozali awa tozali ekipe munene toyaki kosala musala pe tokolemba te tokotika te. Pole na bandeko yo bako mema sango ndenge tolobi ya mabe ngeta ete kunzulu nzala bato bana kunzulu bako vive malamu te bako kufa banzala bako lata te au moment où toyebi ete Afrique mobimba ndenge tozangi pasi te kasi ya pasi ya mozino ndenge sango eko kendele seske ezali bongo kimbangiste akoki ko mona pasi pona nzala te po papa ye moko azoloba ke nzala ekoya me awa na kunzulu tozana nzala te. Papa na biso azali papa moko ya mayele Nzambe ya soin biloko depo ya papa etondi na loso biloko eze ebele tozolia loso na biso ya fresh eza ya mindele te eza ya kisi te loso na biso ya lelo olie yango oyoki na ntunga moko ya kitoko moto oyo azopanza sango ya nzala lukuta bamama na biso bamama afeki ya braza bazosunga biso bazoyela biso biloko toza quand même na distance tokokelela mafuta ata 2 jours mais eza une semaine te biloko ezoya tozolia neti lelo tozalia wa mabumu elinge pasuka soso ba Thomson ba makayabo moto soki alobi awa kunzulu nzala ezali aza ndoki aza mwana ya Nzambe te. Matondo mingi bambote pe kozanga te kasi bamba te to suki to telemeli na yo awa ka bwana yo yango to pesi opportunité o pesi bambote na mokili mobimba. En tout cas na pesi mbote na mokili mobimba bandeko na biso nyonso famille kimbangisme nyonso bo baza na poto ba baza mokili mobimba na pesi bango mbote na libota esantu na ba famille mosusu baza na mboka munene ya Kinshasa na pesi bango mbote. En tout cas bandeko nanga nyonso oyo abengami kimbangiste na pesi mbote. Voilà wana mbote ya mama Sifa depuis kunzulu eyokani matondo mingi balanza menga makimbango television ndenge total saki na bino ndenge to yaki ebutu ape indi ndenge tomoni kaka esengo kasi tongo tie kotana tokolakisa na bino ndenge sanze kobimaka na tongo wana kunzulu pokotala mboka ya Nzambe mboka oyo likwamba tata Nzambe evandi kimia na ebisaka na bino na elema liboso ete mopepe ya kunzulu tata na mama ba inspiré ako ya te po ekokule lokola mai inspiré à soko yeseke zwaka biki na papier ya nzembo ya nini bino bana likabo on a lata mara awa parce que tranquillité connexion spirituelle o ezali awa tata mama esengeli ozala awa maman Carole koyoka motema pasité pour maman Carole amoni maman fona ali manio kolobi maman fona tu nous donnes envie oui ma maman lisika likamba tata Nzambe ezali ezala kaka na kimia na bino bokolanda biso ndenge kaka sango etamboli etuta mitema na bino yoyo tutisami mokili mobimba oyo monike ngai naza mosika kasi na kokoka te Brazzaville ezali tomoni ba mafki biso na Brazzaville kotinda biloko ezali mosika te tindika na nkamba luka ndeko na yo zwa koli na yo elamba ya mwana ya tata tomoni ba tata bana ba veste besengo ekomona ndeko atali ndeko na yeki mbangisa kanisi na veste na kati ya malili azali banda lati yango ezali esengo biso nyonso tozoko contribuer na parts biso nyonso na yo tindi elamba na yo tindi lipapa na bandeko ba ko sala tata ko kanisa biso yaka ndenge mona bato batiaka
likambo na bato babetaka maboko yango wana sango oyo biso toye kobelela toye kotalisa na bino etuta moko na moko bino bankwaluzolo lwa mbote bokokotaka na bino likambo ya tata Molimo Santo bolembe te basala balati na batobia ba décourager bino te batata na ba mama ozo na posa ko kabela nzambe na yo kabela e na solo ozo na posa ko lesa bandeko ya kunzulu lesa bango na solo ozo na besoin ko latisa bango latisa pamba te likambo ya tata nzambe yango ndenge tolandaki na maloba ya papa biangenda na mokolo ya yenga ete kozala kimbangisi ezali vocation ezali fonzima appel tango za na libundu seke nzambe abenga yo pona kaka esika oyo kopesa tata maboko ndakisa biso menga makimbangu toyo kotalisa na bino kochasse ba image tina suka pe tokolemba te bino pe boone mokili mobimba tosengi bino geste ya bolingo panza sango na moninga partager likambo oyo bwaka ba fleur emetia ba commentaire lokwa bandeko nyonso bako komantaka butu moi nde yangwana kopesa biso makasi po lobi tokoba lisusu koya na koleka tokutani na tongo botikala malamu ma tondo mingi Boko sepela
kosepela